Isaac News et Télévision. L'homme simple, José Young. Pakistan Mabian, lié l'image. Il y a un temps pour toutes les choses dans ce monde. Sosola. Sosolam, yeah, yeah, yeah. Sosolam, Bonjour, bonsoir, ça dépend de Herbolanda, émission na biso na kata News TV, émission na nga polele o eta marade partout. Merci na babonner surtout batala nga vraiment le col à la grande chérie Vicky Sifana Lobaya pas de comme toi ma sœur, le col à la grande chérie Babi Mandala, bozwara vraiment temps ya kolanda nga na kati ya News TV. Merci na yo papa José, l'homme simple. Sans oublier Maman Rose, la patronne à moto. Moi, bien, donc, sponsor numéro 1, émission Nanga, Polele Poézara, Maman Rose, la patronne. Donc, les lots Nazana Isaac contre maître de la presse. Et le monde est au Rolobé à Makambo est allé vraiment Wenge. Isaac contre maître de la presse. Vous voyez bien, Azam Olobé, il y a Club des Stars, il y a Wenge Maison Mère. Lelo nazo ya mbaye to sola masolo nyonso etali wenge tozo yo ke kitaki mataki. Donc Isaac a mieux placé ya ko expliquer biso tout ezo s'est passé na kati ya orchestre wenge musique à maison mère na passé bon micro na nga pa Isaac contre maître de la presse. Bonjour. Ouais, bonjour. Bonjour Mandala, moi c'est Kitoko donc bonjour na internet surtout. Bonsoir, ça dépend de l'air émission comme bon na parlé. Et bon séjour vraiment dans les rois de la forêt Big Boss balobi papa formidable na ndenge vraiment ba États-Unis wana c'est moté donc moté massive ma pata maman na biso exaucé na gradi vraiment ba moté bisika bozali papi kakole sebondo notre chef maître ninja sikatenda chef na biso junior katakata orchestre mobimba wenge musique à maison mère na pesi bino moté odile manzaka moi nzambe CP ya mboka oyo balobi ke no ye mikolo ba benge automatique o meki au moni makambo do dili manzaka peso mbo utiliser beaucoup ta ske porte-monnaie magique ceux qui na kina ninga ba mikili na moni Florence Soula mongala Paris les vrais de contre-maître merci na olu bosala ponanga pourquoi pas Nadine Moulasi Western c'est quoi tanti ya bana na peso pe mbote na peso su mbote mingi na mama Claudie balobi mama Claudie Mwendela mama Clotilde Mwendela vraiment na peso mbote na peso mbote na mwasa nanga balobi ke no Isaac leader calendrier do ya zami mi pa acoustique 10 ya match na peso mbote place azali na peso base ya AC Milan na kikuiti vraiment na omona bino na moni masa nanga Yannick Bonyume na peso pe mbote Choukre mona kitoko na peso mbote mona pembe na peso ba base nanga tout vraiment ba mbote bisika bozali mama nanga Kendo la c'est Pelas Maman Kendo c'est Pelas na kati à Londres maman mapasa nzamba ba soirée pe na peso mbote na chic garçon vraiment propre na peso mbote de place aux alliés et espace au Zoka place na tourna émission nanga na peso mbote pe na Kapi Zoka. Donc merci question ya yo ba réponse ya nga contre merci contre maître ba question nga ba réponse ya yo contre papa na voyage to ebi bien les rois de la forêt a dans na voyage na kati ya États-Unis et pas yo peso akende ko passer ba séjour na kuna quoi donc akendaki visite familiale vraiment moni que non à travers radio de 2022 lekele ka boye amoni exaucé na gradité albité il faut que le monde ba no ba sa fierté na monde arrivé na Ezakan non père na biso déjà kalaté perso kita bon monde que non era quitté États-Unis autu ko annoncer déjà que non koya na Kinshasa ezamba mo concert na ndolo côté pape parce que laissez mais ça coûte na pape na Kinshasa vraiment pas au pape apesa pape mbote pape afukamisa à l'époque ils ont les rois de la forêt. Donc nous on a les rois de la forêt pas Zoya, place pas ça qui misa na ina ndolo biso pe to Zoya wana su to ça donc to ça su maman na concert place wana. Donc mon les rois de la forêt en États-Unis na micho a repé en États-Unis na ma biso Sylvie ma pata na ba exaucer na gradi donc na micho pe père biso en États-Unis vraiment nzamba battre les places azali na bi les États-Unis wana kutala kina 100 poi. Balbi vice-président du club des stades de Werason na maman Renate Mbio na bi akutana kina vina nga Alex Tetima na Washington akutana kina ye akutana kina batuloko la balbi vina biso États-Unis wana badada muzinga ba ada kubise les jeux de Dallas akutana batu tout ba fan les rois de la forêt aux États-Unis wana ba vina biso on surtout ba kumisa les rois de la forêt balinga biso la wenge donc les rois de la forêt na ba aux États-Unis parce que les rois de la forêt na ba fan partout auto za na Idjofa au village natal nanga Rompone, auto uzala kuna, auto uzala na Guinée, auto uzala na Côte d'Ivoire, auto uzala belé place belé. Habité fona qui n'est pas sukoyo, États-Unis, côté bana nga bazalaka, côté lupangu na nga zalaka, côté bambongo na nga belé zalaka, résidence na nga zalaka, na ki mona bana donc mona ki le roi de Ferran États-Unis na micho.
Contre-maître, a lancé Bisso, a concert Nandolo. Pourquoi pas être en côté, je risqué d'être Nandolo. Dans la score degré Nandolo. Le roi de Ferrari a risqué. Moutabana m'a martyr et Zara le roi de la Ferrari. Martyr, c'est au moins les martyrs comme il est là. Mais ça fait une boîte, la mouki 2 jours, 3 jours, martyr. Mais Moutabana le roi de Abana m'a martyr plein. Le roi de la forêt. Martyr, rien de mon Nandolo. Non, Nandolo est aéroport. Le roi de la forêt a sa première ministère. Donc, hélicoptère, Eza Koyanali, le roi de la forêt, dans hélicoptère. Donc, je vois qu'il tape un hélicoptère dans le cas de Ndolo. Donc, Eza, on a une gravité. Ndolo, Eza, le roi de la martyr. La différence, c'est ça qui est martyr, mais Tarabale, Ndolo, Eza place ma vieux Kitaka. On comprend. Donc, biso tout le monde a que nous avons néné ou comment nous biso tout on a force mort. Puisque par rapport il y a plein. T'es plein non, il y a habité plein pour tangi la biso té moi ne m'a pas plein. Tu as au moins ministère tout ya Congo, on a besoin d'être concert à Libanda, on a besoin d'être concert à plein air, on a besoin d'être concert place bois Mounen. Idéologie ils a wingé musique à maison merde. Où est-ce qu'on t'a bana makambuana? Parce que yo wala kutu azo banda ndolo. Pour appeler ce bango pe et l'air où il y a rapide Ndolo. Concert à Wenge, qui est bêta. Ils ont un cadre et orchestre Wenge musique à maison mère tout ils ont un cadre et cadre et 4x4. Voilà 4x4. Ils ensemble na bango tout le monde qui bango na marti ba obeta pesu na Ndolo ba obeta partout. Donc quand on a vana lo bakino tout là la biso pongi stratégie autour ça s'appelle ils a Wenge. Pour ba mise tout autour ça s'appelle au tal la majorité ba na Wenge. Ba mise tout ba autour ça ba marti ba osu ba obeta marti 4x4 et ça ba na Wenge. On peut ba mususu ba obeta marti 4x4. Mais oui, viens à Bissau et tu as un martyr 4 tu as un man à Aginaït. Viens à se faire la parole ou à taper martyr. Ce qui a tapé plein, à taper comme mon à Wingé. Donc pour la Bissau, tout le monde en gravité, tout le monde en normal. Bissau, on va plein, on va ni on a vraiment tout le bélangon sauté. Pour Bissau, tout le monde a depuis 4 tout le monde a déjà plein. Recommencer concert na bango pourquoi? Parce que c'est pas exception dans un stade. Bitini et Saliba lancer le concert. Martyr donc réconciliation à Wingé 4x4. Idée n'a on aussi la vomité. Tu vois, idée n'a on aussi la té bato tout ba yebi kino idée n'a on aussi la té idée n'a on za bakota ba studio idée n'a on za ke ba yemba banzembo idée n'a on ke ba yemba ba album idée n'a idée remarqué bato ba CP la quitté na stade tondé non ils a par rapport ke bato sou bazo ki té e kokota stade té net bato baza kati Ndolo na ba cachon Ndolo bazo ki té ya stade té na ba moni le roi ba moni JB Piana ba moni Blaise Boula ba moni Tata Dominguez ba moni Bamba tout wana ba fina biso ba nanyo ba Emel Alliance. On va pas mon sur Titina, mon ba tout wana ezala ngo teke loko moko boyo que non ceux qui ba créer le non eza par rapport qui ba vie ba mon que non ba place ba bêtisa ba martyr voilà eza aussi ça va tembe mais ça par rapport que pape né ay ko ça délivrance Ndolo pour te beta pe ba concert pour pas pepe ay ko beta concert Ndolo ya ki pona lo sambo to pona concert papa ki bon toi ma papa pas péter toi ma kambo wenge vraiment contre maître j'espère que tu okende bien. Papa na voyage ba nungu na maison mère eza nini ouais ba bino na bino ko boma na ko ndongwa na ande to ko loba biso eza par rapport moni na wenge il y a bato suba ba hypocrite ba linga trop de vérité tu vois biso ce qu'on va contre maître to yaka wenge ponga na ya peli boso ba mise boso na wenge ils seront pas le roi des musiciens non na lobi boy na on est roi Sabo na ya peli boso roi Saboti roi Sabo za animateur o azo beta makasi na wenge roi Sabo za animateur o que no moro te réseau bimoro ka roi Sabo ndinga na ba biloko makasi ba bikito les ala kati wana za animateur makasi maintenant to yo qui était te na lobi boko yo ka yeti o mo te que no mba moko ba makambo yo sale ma bloqué azo boka ba génie qui a bien aza animateur mo aza propre makasi aza bogar aza o sala ba aspect et là e bank sereza nini roi Sabo e sika na wenge uti bumbashi mais façon zo lia ba animateur belé oyo ba umeli na wenge musique maison mais ba sala ba eloko ti ba on anime tout no ayé aspect d'abord aspect reprendre on a pembe non qui soit pembe toujours ba que non aspect wenge d'abord eloko o moi wenge oyo pourquoi ba wenge za na moto wenge d'abord c'est d'abord nenge papa na choukra za la kai Isaac leader abi que toke concert na bandal toke concert tant sous na Montfleury il faut na ta propre reprendre biso na wenge za d'abord mto mono bo il faut mono za propre mto mono d'abord mono musicien so c'est pas dit que non on musicien à podium mais na quartier ba bioté ba so ba mono le roi musicien ba mono mutu normal. So roi Sabo siko le salanga bien et on reprend et le salanga bien roi Sabo ayebi ndule aza aspect a makambo ebele ya kosala on reprend donc pour na ngana lo ba ke no wenge mbutu ezate eza par rapport ba ndeko mususu ne ba comprendre te ya ngo to zongisa bango na nzela parce que fait zongisa bango na nzela bango ba komona ngo mabe on reprend ya ngo esa bango ke no 2023 na lobisa bango na 2022
Mais en 2023 qu'on a lobby ça bango bien pour passer la biso musala kitoko oyo ko linga tête ko sala musala kitoko lobby que non boza bino bien tout mère morale mais ya roka moi Sarah Solo autaki ko kangisa Odile Manzaka aza défenseur ya club des stars ya Wenge to ebité akangisa ki pourquoi bino boza bien et comme asina ba niveau ya la police et côté wana nde omoni na osula skola ndeko na Sarah Solo na ndenge ke no na yoka ki fosi mo atindela kinga atindela kinga vena nga papi le prince apesi mbote Sarah de Kuta vena biso Roger moi na mboka na pesi mbote place oza c'est d'école internationale vraiment c'est condoléances parce que au père qui papa na yo vraiment tout ça de cœur na yo na pesi su mbote na vena nga Zeisi Monama les grands plombiers vraiment na kati ki kuti wana Zeisi Monama pesi la nga mbote pas Tchèque na Christian pesi la nga mbote pas Tchèque na Christian vraiment les grands poro na kati ya kikwiti wana mutu akumba mutu kama kasi na kikwiti lokola Christian ate ye ba bela ye Christian Tchekena rond-point donc la PCP mbote place azali ce qu'on a dit boye au moins Sarah Solo a secret histoire Sarah Solo on a expliquer bango pour dire les manzaka na terre expliquer makambo na éclaircissement no esa biso internet tu biso va comprendre Sarah Solo abeba kina Élysée Bokota Botaskin ouais Bokotaskin Élysée Bokota tombola lokolo wana oboyo kaka abeba kina yete eza baswani aliga beta Élysée bouteille nde maître na biso o bango contre maître ebi ki oza molobeli dans on expliquer les kambu balandi na biso ba partout ba otala biso faut o mema biso vraiment na éclaircissement est bien pour ba comprendre na lobi boye Sarah Solo na Odile Manzaka kozana problème nini Sarah Solo za soliste ya biso ya Wenge Odile Manzaka zali simple porte-parole na Wenge eloko comme ça va te belé et comme o ka te ba to sauter Odile comme moi c'est kakol Odile muta comme na kisi ya Wenge Odile comme moi c'est wera bo pota ba to buzo ba nani aposani ke no papi kakol c'est bon za pire vie Odile moi si neza linda mama biso linda mama biso pesi mo te place uzali mama linda zaka avala la il faut bon Odile ndeko na ye vela biso papi kakol cause na ba leki ne biologique mais abimisi bango na TVT mais ana leki na o adopter lokola Odile Manzaka leki yo ke no azo respecter après comme lo ba Odile comme moi c'est kakol akomi moi c'est wera akomi moi c'est bon non Odile Manzaka soki kozala moi c'est wera to moi c'est kakol a yeba Odile Manzaka ya kimukolo te Odile Manzaka balina wera sona âge 14 ans na ebité so bozo ba photo Odile Manzaka kala na lele kokante na biboye nga so na moni kokola na je passe pas na roza besoin ko linga yo ezala nango ya ona biba o ba sala bakabone eza bango ce ya Odile Manzaka na donc na vela biso papika ko eza différent baza pire vie na pire petite terre batika biloko wana ce que Odile Manzaka lelo nzambe asungi le roi de la forêt tali capacité Odile Manzaka bundi na Wenge moi bato ya mwasi a lobby akolo ba bundi ba guerre ça makambo ebele le roi de la forêt tali lui non moi na oyo kakola sengi nini itaki ozara na ye considéré to soyez à voyager rapé mais le considération des gens mais voilà lelo oyo Odile Manzaka komi ko voyager komi ko mataper ba avion komi ko kepe ba par-ci par là so pona ni bino boyo ki la Odile Manzaka pasi na mutema Sarah Solo kangi Odile na problème oyo on m'a dit que Odile komi na IP crime le roi to la ba konzimo ya mayele parce que gouvernement pas fati na nemo abete ba konzi bandela nonu e bandendeni ya ona iso boye akyo kangisa olia kangisa Élysée oyo babundaki na ye soit akangisa maître oyo abotolaki bouteille oyo aliaka bambelize ye akembala moko na IP crime akozala Odile basoda na kati ya IP crime accusé comme criminel voilà que non ya menasaka nde na ye kolanda sikoyo voice moko ya ve na biso nani nayotala émission moko ya ve na ngai papi le prince ndenge asoholisaki ye ompone gouvernement G7 balobi que non base vraiment gouvernement G7 vraiment au sein de la présence na bango vraiment ça vraiment bien so ino sala émission na mabele na bango batondaka wana parce que Odile Manzaka azalaki te Odile pe en plus ba fanatique ya Wenge musique à maison mère bolongola makanisa bino ke Odile Manzaka garçon lokola nga mukolo lokola nga Sarah Solo Odile Manzaka za oyo zo kanisa pa na nga te pe anisini azolo ba ke non atini ba petit na ye moi je suis naza frère Odile moi je naza petit Odile naza frère Odile na âge na nga papa bana Odile roti na nga pona finga batu te na âge na nga Odile roti na nga te pona cracher sur batu nga naza Wenge na yo no Sarah Solo ozo marquer par exemple makaba na roya pour notre sacrifice au makaba sala kala Wenge yo Sarah Solo olinga o marquer tam su mutu kwa kakol se bondo mutu azana na faire gola mutu azaki chef ya déplique mutu azaki chef ya Fabrigaz mutu azaki chef ya ba ministère belé na Wenge yo zo luko marquer ye
to oluka budeye non nakuya eso bolo kona so soki na ye apolo bika kola mtatininga so na ota skoyo odile manzaka bandi wengele lote sara solo ozala ba Côte d'Ivoire sara solo ta so soki wapi na yebite mais lelo oyo odile manzaka atali alexi age na ye nyonso na wenge c'est que likambo est grave. Ya on a lobi boye bango nde non likambo est grave ndeni odile manzaka alata no makasi. Odile manzaka ne bana problème te. Bitumbeze ya yena Élysée mais ya roka moi Sarah Solo abengi akangisi Odile manzaka CP ya mboka. Et en plus basali reproche pas avec la biso papi le prince azoti na voice azol ba no odile azoti na ba petit na ye ba Isaac on a pour ba fana na bango na ba parler moko. Oui, na fana na odile moi qui a problème Isaac. Na lobi boye nga na fana na odile ndaku moko na wanga na ngote na fana na odile ina ne 6 mois na yebi ke no bato ayebi na animateur oyo pe na roya makambo ayebi ya Jamaïque to kende pe voilà ayebi makambo na oloba parce que yene na ko expliquer ye na ko expliquer problème mais moi qui ayebi maman moko yo pe na Jamaïque na yebi boye na maison mais Sarah Solo ana problème na odile te parce que ba numéro mo akete Sarah Solo za mwindu odile manzaka za pembe odile manzaka lataka makasi odile manzaka za na parler ya bien odile manzaka za na mobali na ye afutela ke parler na ye odile manzaka za na mwana boga pe za na aspect maye le leki ebele na mutu odile manzaka d'abord bilambe ka chaque jeudi Sarah Latate non Sarah Latate italien et c'est talinga Sarah Latate ça za mutaka na otasko ke no bango na odile po ba bebana il faut d'abord toza pembe toza kor ndenge moko toza minene ndenge moko ou tozolata ndenge moko yo lati na ndenge na yo okolata na yo okolata no disquarette par exemple mais il faut ba que lati na sous disquarette sous ya ba ko popolo ya ba badani wana bazando wana banini eso ko pelo kona mais odile squazo azala ba pire ba vie na ye na ba mikili wana o batini ke ba biloko ana pi ba ndeko ne basi lokola Nadia Pauline fille à tatouage na kati États-Unis opo aba ndeko na basi betaji lokola donc Nadia Pauline fille à tatouage donc akina États-Unis donc il y a 7h donc il y a 17h 18h so era afandi balandi mission odile manzaka moi sinzambe ndeni yakana no boy tine zona eloko boy oropane azaba ser na lokola ba fifi nzazi ba ser na ye problème mais et ça problème kuna na biboye kuna Sarah Solo bato balongole kivoka na Sarah Solo na odile bana problème mon côté ndeko na biso comprendre ba biloko oyo osala wana et se comprendre biloko oyo osala wana odile manzaka aza plus que liboma ne bomona kai wana pe en plus bolongole kivoka na bino na maison mère bana club de stade oyo rasona ba yebi makambo na loba ba fanatique ya le roi de la forêt ba yebi ngana kotikala jamais odile fandi bola musinga na tongo atininga na kyofinga mutu songolo pakala e alokuta odile manzaka tinda kanga te ngai na afana le roi de la forêt ngana bana la samba na tukuta na odile te entre on a Jamaïque non to si c'est non entre on a Jamaïque to lali to lamuki to moni animateur yo za fan ya wenge musique à maison mère to moni animateur na biso ya wenge Jamaïque hein asali pe mo ba clash mo boye pona yo to éviter la dire quoi mutu lokola ngai yo ngana expliquer na mutu lokola nga ko sa no crash te tikala nga tas ko na expliquer batu mona mai au salé émission na mai nani na expliquer yo na ko benga kombo na te na obata na benga kombo na liboso na émission na ozo s'adresser na Jamaïque yende ya tanga kombo na ngate e ya saki émission tanga kombo na ngate a cracher siringa ma tanga kombo na ngate mona mai na ozongi so mo muke oyebi eloko moko wenge teleme kombo na ngope wenge kombo na ngo facile muzo so yeka européen aye na ye ba animateur a wenge lindende oyi muto boka Gorbert animateur a wenge Gorbert ndem tabwa lindende yango wana nazoke na yoti oye na animateur lokola jaune ba mama bazobule Gambela Diego animateur a wenge Diego pas au fingal suyantsoni non kolanda te fera biso ya trop de drogue yo kolanda Diego te Diego akakoma lokwa liboma kolanda makamati na ata so ba animateur a wenge yo kolanda Diego ndeni yo kolanda Diego vraiment muto ba drogue yo kolanda Diego te pe dana compte ba animateur a wenge aza animateur na biso wenge na oboya ete et so bon roi sabo animateur a yeboye aningisi bana matonge animateur aza na nikri na orchestre mais akomo ke ba voyage elo e comme sanga yangwana biso to lingi ba animateur oyo ba interprétation ba concerté na oyo sko poto solango no par to solango parabole te mais to solango pembe parce que bona mai akina lango pembe mona mai nano fitolti na solango sko vérité au contre mettre me doit expliquer yo o bananga lelo te yo yebi
place ozo benga ke no nga ba olala na ba mbo place moko eza espace michi ke vana ba olala na lwana te oyebi place na ba olala nga ba olala na lupango na ndako odile manzaka na luozi si Ethiopie oyebi yango ozaki chaque samedi dimanche ozo ya shenga ozo ya pa odile manzaka nga na pelo whisky na otiko libanda ofali libato fali so libanda nga wana Jamaïque donc ina yoti yo ko ba tenga na expliquer parce que yepa azo iter expliquer nga makambu nga tele ba comprendre na nazolo ba animateur oyo tozotindika tozote non nazoloba na animateur yo tika na loba to na loba na animateur oyo totindike na wenge totindike azo kende animateur ango nani Jamaïque oui faut za pembe bito so la pembe eloko na yokelaka mapo aza na oncle nanga nande nini ngana muswahili mais na biso wa muswahili ngana ko na baswahili DJ CDD balobi DJ CDD vraiment chaque jeudi na 155 na rompo wileri wana beaucoup ta DJ CDD vraiment babi DJ manager na peso mbote place za omo DJ CDD na tangi wana ayebi DJ CDD à l'époque azala kisangani abeta la baboite kisangani ye ndeko lelo ya omoni ko pesa bato mboka baba valeur pe na bakisa so izaka fort mais oui nazo expliquer yo to so la calme ye atu na CDD na kisangani sera za kisangani kuna o CDD sala epo na ye olongwe na yo wana yozo ko sanga kino na espace michikeva nga bola na bambua non espace michikeva nga na ptika jamais kola na bambua place onate soki lelo fingi ke espace michikeva za place bambua Élysée okota ndeko na ye oyo azwaka charge ya komelisa ka bangi ya komelisa ka shimboke ambassade ke zongi ya komelisa ka ye kopesa ka ye basi ya kosobla ke lamba po ke ndaka rep ngai ne na tikala ngai ne na boya ko tambula na ye parce qu'il a créé nga be fraction et belé na maison mère na yabi ba secret ne belé o moni makambo zo ba émission la ke no aya na wenge ya atinanga voice azo sanga yo nzota mama na yo soko ye na wenge nga na chomi chopo na chombeli na biso mi chopo na miso le roi de la forêt yo yabi wenge yo tika wenge no yo la ne abeti yo so longwe elo no tika la wenge soka longwe big to na tika biloko c'est le atika biloko brigade atika biloko mais pas tiki biloko na formidable atiki nini formidable aza animateur interprète aza animateur abini sa to abini sa te abini sinini formidable na kanda bato walo ba ke le roi de fa beta sur ba décembre était à cause d'ailleurs to na kanda makasi ko laisse là to ba biso la wenge to linga biloko te biso na wenge to linga chaque décembre faut to bina le kwasika quoi ça des gagne à ça là zo sala le côté pas des gars ça là ba ça ke beta décembre été na biboye mais asala le koni parking e bima et le côté nani oyo formidable bimi et le parlons baba yo ka biso na décembre été formidable soki formidable e beta te oyo na ba na biso oyo nani oyo ka bima ki yo nani oyo protéger base on bon oyo ka te le koni na kati bon on a tie bimi azu yango akiotika ona kisangani et pas bango ba loyo kaka générique na biso générique to binango na biboye na solisa yo na wenge bangususu neza wana soki le roi de fera peseka mu Congo ba kufi na bango so ngana solo sko makambu na yo okibisanga makambu na yo question no défi alobi na yo so za mobali kendeka la samba sala vidéo ngayo contre maître na koti la samba ata bo 40 yo ka wa ebisaki yo mboni wenge ye ayo wenge sika oyebi mutu alongole na kisangani aye na Kishasa eza bill papa oyo azoluka amake biki to mutu amemai na Kishasa awa nde ayokota makambo ba réseaux sociaux oyo bavotaka bato wana na bainosa wana ye bandeko eza bainosa bagezi maweti bayomasana ye bango wana na biboye biso tozwaka no animateur baproduit te tozwa ye mpo na mawa ve na biso docteur Ige Malongi mutu aya na ye na wenge na beto lisolo to solo là voilà to tonge siko bien ngana otongo moni yo to tonga te oloba na otonga eti na otonga une émission concert à Flash Temba après confinement ta concert wana ayebi makambo to sala ina concert wana azoba kila biso bato ba bina na bango te le roi de la forêt ayemba to abwakaka kakola tiko beta drum to ya ko bwaka ngai na sakara de kuta tozo ganga comment animateur on a nisusu Jamaïque nani tobele Jamaïque kata fumbwa ayema nini biso bi kata fumbwa akoti kata fumbwa eza ye bota ba concert tout ba beta auto beta kata fumbwa eza lo bese eza ete teko ya na ye
ta présent biloko brigade ngana saka de kuta na se apodo me vegetema tozo zongisa epo asepelisa biso mais encore kati akoma ndenge nini na comprendre peut-être ça les rois de la forêt nini pour comme ba niveau ba pesa ba générique mobimba ngana bina kala biloko na biso so apesa ke se ke mona ke non akenda na bien eza moi mso ko ya pe na ndaku o mona ka faso tala ndo oyambinga na nemo abeli tala ngana ye tala émission na tala ngana ye non na voyage te place personne lo ba wana personne ba ke no tuna mutu latindi yoko make odile yo oko make odile ngai to na kermesse ya nani kermesse oyo ya la samba poto na poto à l'époque ngana osombelo bière na otambo na mutu ka ya décapotage ya déplacer ya pamba ba égoïste âge dayo moi mkelo ko la otambo na mutu ka déplacer contre ndima muninga ozangote ngai na balo vivre na mwasi na ville mwasi wana ndia bano sombele kabira chaque jour moi yokate mwasi na o wana à l'époque moi c'est balo vivre à l'époque et pas ceux qui m'a comme na okosa boke na haute cour a foutre la lupa au mombo na nada na haute cour boke na haute cour botia miko mona kiosque mo ezalaka wana bo place à des fois vivre frère ba Thomson ba 500 ba 1000 francs pour que de kolamba avec aya rep oh botu na fleur j'espère pour liango fleur mère nanga fleur chomba zawana yebi beti pas dans la million de la presse congolaise yebi makamna oloba yo pour liango na nga ko lia bilo na ndako neti ye muto baneko ya shinga na palais nati azab na bangani azab mutu na tamboli na ye na yebi ye o moni ti répondre nga pour comprendre que mutu tsa attaquer nga bopa yebi ngai na opese parce que ana makima ya basi nga na opese basi la kishasa nga po nga ko ta basi ko sakana te nga babenga nga contre maître mwana ba mama l'homme de sultani lelo na boy ko na sultani parce que na l'homme de beta biloko na bibo ye nga na expliquer siko ye ayebi nga très bien et toi répéter la limite na 7e mairie afani sanga na rep afani singa o somela nga koy somela nga boy somela nga papa nga ko sala mission to ki somela sombela yo pe en plus soki okuta ya kutmanga ya ko wanga na tepo lokola yo avertir nga na ofunga nga ba vérité no surtout banga msifona bomba mena lobika futanga mbongo na nga sandal contre combien bon futanga mbongo na nga ya sandal na ebiso boye yo pesi nga défi na ya rep wenge musique maison mère te po wenge musique maison mère ba salaka yango yo zalaka nga na kinoa na kila kisanga ne ko beta tour po za village natal mananga na kena bandu na ijofa kotoko beta tolo on a teba na ijofa so ina ba keno yo poso ke ijofa ndenge sa ba ijofa ba lokayo par rapport à quoi batia banda ataki micro ba bandi makambu na eta po yazo make mo na ijofa o epesi makambu afuta nyonga sandal na bisio ngai koko na ngaza na ijofa biso totala yazo bolwe ke biso to famille faible papa na famille faible te ndeko lobi ke no na problème d'abord ya stabilité na naza animateur te na musicien te mais na chroniqueur na analyste niko na ngo fana wenge ça pour ça les rois de la forêt pe moi na wapi club de stade de Werason groupe WhatsApp pour ça succès ko le kaba groupe tout ya Wera ya succès nani elanda Wera partout biso toza ba fa dernière la samba to longa la samba to tambo na Wera tous les communes. Et si les lois sont au tali club de stade de Werason kaka fondatrice ya wenge musique maison ya club de stade ndake na kopanza mbongo na ba concert à les rois de la forêt azona na Werason na ba Guinée odile manzaka wana yo zo ba keno yebisa fitol wana atuna mutu atina ka bango makamna saki na saki ijofa za mboka na yo na ijofa ba yebi yo nga so na problème de stabilité c'est bino bato sala ke nonga comme un problème de stabilité boy na ndeni na lingi mwasi ba moni mwasi na makambu obiga ba ko sa yo no za fitol c'est que contre yo no vrai si moi si te confiance si moi c'était eza vitesse so tali ba star rebelle to kota ba kombo to comprendre nga sikoyo na zu petit moko bo ya ba no rêver abolekisa mwana na temps nga na récupérer mwana na pesi mwana sens na pesi mwana makambu na wenge ki bombanda ndeza wana na ko nga bombanda ndenge nini nga na kabela e basi contre na combat ya ki bombanda na biboye nga na kabela e basi nga ni na zabu na kabela e basi nga tambola ne ayebi makambu na loba nga tambola na tambola tala o mona wenge musique maison mende eza wana akoyeba wenge soki wenge ezala deux parties c'est ki akoyeba wenge ba ne mususu mais wenge a wenge nga na yeba les rois de la forêt ya akoyeba wenge oleka ngata
ba problème est tout ezobimara na kati. Ya bibo ete na lobby yango na cadre nini ya ko kebisa en plus yo pesa message que non ngana ya repa wengete. Ngana ya no pona yo te. So ina wenge batika mutu moko lokola ye na kokine te. Okoluka omande papa, o salaire na moi mobali. Ta so ka sanga na leki na yo to na mwana na yo o grimacenga yo ko grimacenga te. O grimacenga te. Mutu yo so ko grimace wana o ebiete. Ne grandi na yolo. Taka nga ba utala nga na yolo no. Zeme uti na yolo no. Pasi ya zeme uti na yolo no. Ba okatsa la onka na yolo sidi ka. Ba okatsa ka kapela ka bo na yolo sidi bana ba boti nga moko. Ba boto na kapela. Oh. C'est que mutu ese beba. Mais bistu eza mutu ko beba te. Soko yé na kuya. C'est le scrum. Yango bité soko yé na ko. Soko yé na kuya. Ya na te otimide nga te. On bati na lobisi yo. Olé ozo kutu ta ko sala nani katagu mezoya olé ozo kutu ta so imoro tezoya pardon moro tezoya olé ozo ta ya ko biso ba cri contre mettre ndinga lobi boy ke ba cri yo ebi ba cri combien to lokota lo ba cri combien na matonga to tamba na matonga butu to lokota ba cri ya batu to ko luka ba gachu na masima nimba ngana yo to ko luka ba gachu na masima nimba guerre ezara pona bombanda tebo yende so comme ça na moi c'est na yo ya récupérer pona keto ndolo ya bibo ya ko récupérer moi sinangati ya récupérer moi sinanga oyo mo lobi bien na biboye so koma boya ko tambola na ye ya comprendre ka petit on ati mais ngana na récupérer petit wana na vivre na petit wana ba sali ka be fort ba kaboli singa na petit wana to kabona pe bango ba boule ke nonga sona kabona mwana na odaye mais na vivre so la fo ozo mona ba fa ne pas odile na kermesse misia wenga zoya azo kingani yo mo vivre na contre maître oh windit ngako za windia ya wenge ta au club de stade où raison et sale mi ya zalaki wapi contrairement moze beto ke dano chité ya on a vu c'est boye mon frère bref mon frère au lobby de belé mon frère na otalisa yo dans la logique des choses comme mécanoté lukanga osenga pardon moto bomana mais so luki na ngate odi la tina ngate so luki no ngate na nemo betoke no boye so que lukanga ba ndenge moko boye ozwanga te parce que nga d'abord nza boye na nemo bete komona nga boye te o mete na boye ko lata sultan na bina lata na boye pour la que no chemise o lata ki wana ya olemba lemba o me ndenge na aspect que tozo aspect que tozo o mete nga kutu na otsa maladie nga na tsobela metano bimsa kutu fraîcheur couleur isa bien aspect sali na hôtel maloko mobali na oloba bino ba programme ya maison mère rien ndeni parce que to chité déjà ba tout ba na de partout ba na maison mère ba zo da ba ni ba fana wenga musique à maison mère bino moko boyebi déjà ndenge actualité tambulaka moi na mboka le roi d'Afrique na micho na États-Unis et pas maman biso Sylvie Mapata na baleki na biso exaucé na gradi bazana chef la biso papi kako c'est bon na machine monter ma ligne d'énergie bazana maître ninja lui mettre avec tous les maîtres à la bouzo te mettre ninja na PCP monter place azali wenga musique à maison mère na micho tout ça off tous les rois de forêt à Roya papa derrière no sebiso lobi ki no rumba il fait zonga musique il fait zonga nzela ngana bangi papa komi ko loba anglais ça papa so bête bilo mo salinga bien donc le roi de la forêt vraiment ba big salutation vraiment place azali ba o tout balinganga boy ba kinga pina linga bino pour la mbote mo ba mbote par dédicace moi ratate dédicace na pesi Wilfried Wilfried Matuki na pesi mbote Lydia Ekulemba pardon Lydia voilà Lydia Ekule bon bolimbisanga bato poto so na sa mo ba gafle mabanga za papa so na no na lembongo no te mo na maîtriser libanga za la rafati Lydia Ekule basambi na pesi mbote place ozali ala de Londres na pesi mbote mama bibiche de Jésus na pesi mbote Nadège Kitoko Nadège Kitoko na pesi mbote Studio Junior na kati ma Paris wana babi Studio Junior na kati ya Paris studio pesa ka sentiment ba didi la coste vraiment na kati wana na pesi mbote arrête Kimbi balobi arrête Kimbi wana vraiment azali ki vraiment ya leader balobi que non leader na pesi mbote master na place ozali yo za toujours na ngai et na pesi mbote mimi na mami Omes maman mami Omes apesi mbote maman na ngai balobi ke no maman Clotilde Mwendala na pesi mbote place ozali BGH na pesi mbote Ambroise MC Changala pe na pesi mbote yango ndele sabiso te au moins keneti Johnny photo na Bruxelles ngena bossa na Johnny photo na Bruxelles na pesi mbote Camps de Paris
Caps de Paris, un peu de facile Kubika, les mannequins de la ville. Massa nanga tout ya Porto, massa nanga tout ya États-Unis, massa nanga tout ya Kin. Balobi AC Milan qui quitte vraiment ne tombera jamais place vraiment na opema kitoko. Moi na tanga ba komba bino tout eza vraiment te. Mauvais ici mon ama. Les glas plombiers na yo kaka makamba ba mon ama ndezalaka. Et pourquoi pas balobi qui notre za ensemble na ba petit mais AC Milan vraiment il faut na lo bango AC Milan il faut to ko tsama ordre mo peut ça la bien. C'est Mila, to lobaki, to bandara bien, to sou qui sera bien, to comme vraiment na souka émission na biso. Merci na bino tout bozaki scotché branché à biso de début jusqu'à la fin. Merci aussi na gouvernement G7, c'est bon pas sister qui émission na ngai lelo. Merci aussi na papa na Choukri. Babi combo comment moi no so na prononcer pardon papa na Choukri. Merci na Chic, merci na Platine Luka derrière la caméra, to kutani à la prochaine bye.